Peut-être c'était le ministre des Transports. Ministre des Transports a tambola raté. Afin d'avoir le bureau. Mais péage, qui par rapport à Nzela, bango aza pour Nzela, qui par rapport à Nzela, pour bakubonza Nzela, accident ça maté. Mais péage atteint en GT, en GZT. En G pour camion ça accident, en G et y a pour ça l'intervention longola pour évacuer le camion le cas. Mais péage atteint en G moté. Baluka bacha en G. Na péage ya kaza ya Kenge na Lukala ya Kazangul bacha en G zalaka en permanent. Cas de pépé accident salami mbala moko babengi Angers ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir et ça dépend à bisika oyo ezwami bino balandi na biso nyonso ya biso podcast. En tout cas na lela bino ya trop non sepela makasi moi encouragement na bino moi commentaire et moi remarque na bino na ba numéro eza affiché na télévision et resala biso moi malamu. En tout cas na opesa ba remerciement nga et pas batu nyonso bo soutenir biso physiquement, spirituellement, moralement et si ka nyonso ezwami bino ticket nzamba lola apambola bino na pesi ba boss nga bisika bozali mbote boss life ndeko Yannick et ba mbote à trop. Pourquoi pas à J-King, Babi Yonde Cameraman à Makasi, n'a biso podcast, en tout cas, dans les laos, il y a des gars, mon papa chéri, ou mère na mwende na yo. Oui, c'est bien mon votre humble servante Prudence Ngimbe, la petite aux yeux à la taille acceptable. Oui, il y a biso podcast TV, et qui dit bon, on a district, il y a Moamba. Donc, il est là pendant qu'on a Moamba, précisément, on a limité 7e rue, quand de bozo mona. Tout ça, vraiment, dans la commune, il y a limité, surtout quand il boulevard, dans la il a limité, on va bien industriel. Et plus tout ça, ils ont limité résidence. Mais dans cette résidence, tout le monde a une compagnie et ils limité, ils ont commis moko et bombi penza marambo ebele. Histoire ils ont ma casse na limité, to yo ça découverte nango après. Mais les autres, il y a un domaine de découverte, mais il y a un domaine moko et loko je peux ça passer na ville ya Kinshasa, on va bien un phénomène de kidnapping. Les autres, on a bango mataba cash, bango mataba splitter. Batubanga comme même moto dépiné à cause du phénomène kidnapping mututu azobanga nae. C'est pour cela la raison pour laquelle Tokiti nakati il y a deux compagnies autocote nakati il y a Trans Rénové na Trans Paradis oyo eza agence oyo ezomema batu na Congo central toyeba tomeka koyeba muke to solana ba gens to solana ba passagers ainsi que bato bazan zinga ya ba compagnie wana to mekano ko yoka est-ce que makambo zo sala malelo na ba catch makambo zo sala malelo na ba splitter na ba moteur dépiné le phénomène kidnapping est-ce que réalité wana bazo kuta nango pe na ba autocar na bango ozo ke na Congo central to ndenge nini. En tout cas on a insisté que tozo lobela domaine il y a découverte te tozo lobela pe vie sociale te to ko zonga mbala sima na cadre de découverte neto lobe la vie sociale na commune y a limité mais to yé vraiment pour na ko yeba est-ce que réalité wana na botokar wana bazokuta nango to bazokuta nango te. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbe, la petite aux yeux à la taille acceptable autrement dit original. Oui, bon on a si ma caméra tozana yemo comme on a mukela bangenge na ye Josué Mbungu que j'aime bien donc na bien que les jeunes patro wana kombo na bengele mikolo yene mto sala ki original abimasu na bilili kitoko kanenge ezalaka. Alors ne zappez pas surtout restez toujours branchés et n'oubliez pas de vous abonner massivement na message ko ba s'abonner puisque l'édition boé nulle part ailleurs kakana ya biso podcast la chaîne de référence où peut ça cabine toujours d'informations vraies d'informations réelles. Merci beaucoup. On a ton compte en akati pour que tout sur la mouké na bandeko. À suivre. Oui, le voilà, ton côté sur qu'on a kati vraiment, tous les liboso ya Trans Rénové et puis à Trans Paradis. Ndé to rejoint moi ba agence mouké pour nous sur la namango.
na ba passager koyeba réalité nini ou eso c'est passé bon na nzela parce que lelo bato ba banga na bango mata mituka lelo bato ba boya na bango ko ba catch ba nini ba mituka minene ba otoka bato ba ko banga puisque liboso ezaki ba catch bo mata te mais lelo ko mata ba machine esprit terre bazo dévier bino nzela ba kena bino ba longo ba organe catch kutu koloba te po on aime teleki vraiment mabe siko to kiti vraiment na 7e rue po to yeba pe est-ce que na ba agence na biso to voyager to kenda ba boma ba mwanda ba matadi on est mituka est-ce que ba kuta na réalité wana na nzela to ndenge nini oui to moni pe papa biso bonjour papa bonjour papa kombo nani comment on Didier papa Didier to moni on na liboso trans rénové to bi to za passager zo voyager to salara vraiment chauffeur OK papa za chauffeur ya trans rénové papa surtout le cause chauffeur ça tombe bien mais quand on peut relater moi mon qui est la nation so il y a biso podcast ici que ba besoin partout dans le monde réalité auto benga lelo kidnapping to yebite est-ce que bino pina nzela nde bozo kuta non bo kende bon bo kuta déjà na risque wana to ndeni te biso na nzela penda risque les gens non tellement passé de ça belé na 4 les appenda te na nzela exacté OK maintenant mon ba sécurité ni oboko tia comme prudence na nzela oui te biso na nzela biso ça déjà convoyer ba pesa déjà message so ko zala ka biso ko pomper parfait pour parfait et que là les sabbats to linga makambo wana te ba place ko telema fo ba place ko telema n'importe place te la zamba te mais la bamboka so ko se soulager boluki mboka moko ko telemi se soulager da depuis makambo bandi ata mo suspense moko ezate na tela na biso te mikolo ezate mikolo ezate mikolo le kinde zalaki mais bino rien la biso la biso ezate si ko so tomber que par exemple moko na kati ya mutuka a pomper parfaitement so ayi baliti et là on ni non peut ko yela so a pomper parfait ya mabe a pomper parfait mo ya solo ata bien kaka ni non peut ko sala ebe ko ba neni bo kitsa to bo sala ni to kitsa to lobele pour avant de départ to lobela on déjà parfait a ko pomper te ko pomper parfait te ko suba buto de tele bo suba mbala moko lobato ko suba la batour ko suba za ensemble mbala moko pour l'anzela tu éviter ba télémino ba biscat. Merci beaucoup et on a papa Didier à cette intervention na tout le monde peut de comme ça bonjour yaya. Bonjour maman. Bonne année. Bonjour Jacques. Tout le monde peut le bossa trans rénové papa Jacques osa voyageur tonan. Ah j'ai trans rénové. J'ai trans rénové toujours. Mais quand ça moi mon commentaire ndenge papa Didier otoloba chauffeur. Est-ce que ba sécurité monsieur ya bombi na quoi chauffeur hein? Quand ndenge za la po abenda ba client ba ya quand même. Yo me kana ko tête pena ligne ko ezandeni. Te yeba le biba vérité. Vérité moi ebisi ba on. Biso na kata biso ne ba passager ba voyagaka. Ba pekisa ba ezaka loi na biso. C'est parfait. Au moins RT bouger bon na kati boye ezaka raté. C'est un convoyeur za wana za comme contrôler tout la kata bis. Pour contrôler bon normal. OK, si ko depuis makambo bandi, est-ce que Moussa na bino ezoki non comme il faut et seulement décadence ndé ba chauffeur ba spriter ba décadence na musala. Non. Mais comme que c'est intervention par quoi question? Pour le problème on le boana eza non mais problème tout ça on nzela ya Congo central insécurité za makasi et l'autre zokuta mingi insécurité makasi ba bouteillage ça matu na nzela ya Congo central so mutu esala accident to fa bo umeli wana kotambula butu wana to so mona yango ça insécurité en tout cas au moins peut batandi ba pine mo boye pour ça la dégâts pour na bayi ba passager ba biloko ngambo na kuta kango na kala ba bandi ba bimela ngai batandi ba pine ya grand car pour ba nasala accident pour ba iba ba passager biloko ba beti mabanga na paraprise ti to comme na mbanza ngungu nde to l'arrêter la police aussi la intervention nzeba kanga moko mais insécurité ça makasi. OK, merci beaucoup papa. Comment on nani? Papa Didier. Papa Didier, papa Didier, c'est le même nom. Alors, il peut être chauffeur. Hein? Chauffeur, bis na ngwa. OK, merci beaucoup. Parce que par rapport à l'insécurité na bino, est-ce que l'État déjà ça dit bino solution ou soit l'État y habite ton ndengeni? L'État y habite mais azana ba moyen te azana transporter au ça la patrouille. Normalement faut pas ça la patrouille nzela wana nyo surtout wana. Est-ce que si ça arrive pas déjà que ba koti ba sali ça endommage na ba passager?
Oui, chauffeur, je suis mort à l'imiteur, papa. Oui. Papa. Mabeti na nzela ba Congo. Oui. Wow. Donc, il y a une sécurité dans ma case pour la vie. Tu le laisses sécurité les zakat. Les alliés. Le sol comme un boutu, bah, clairement, banga. Ah, place, oh, si tu sommes en panne, en montagne, en zenze, bah, clairement, banga. Mais ba kidnapper auto, tout le monde va kidnapper bateau. Est-ce que c'est salpe syndrome na nzela wana? Bon, na nzela wana nante, auto, to mlo ka wana, za ba réseaux sociaux. Mais, oh, vraiment, to biso bo to monde na noté. Ok. Parmi les chauffeurs, les passagers, ils ont non, bon, moi, je suis un peu suspect. Je suis un peu non. Aïe, je suis un peu bien, mais je suis suspect. Bazali, je suis un peu bien, mais tant que je suis un programme. Tant que je suis un programme, tant que je suis un programme, et on tu as été que tu es un samba. So tu es un samba, place ya bolunga, nga fazer soulager kaka, nga awa kaka. Place to mona no sege batu na bino bakoza quelque part awa. Yango to nga préféré nini luka eloko no kolia e ko garder ti place ya mboka mimi to te manga bango na kolofuma. Ok, à part parfum ko pompete tout qu'on sort là. Est-ce qu'il y a part ça ils ont la sécurité moi au botiaka. Ou est-ce que tu as une sécurité moins de pimpin va se défendre. Bazate. Bon ce qui le l'homme bisca de comédie dans l'antilla bo sandeni. Soit mbeza kutona nzela donc bino mo se défendre attendez to défendre mais ceux qui bazana ba pistolet biso to bandeni mais bon contrôler la tête on va passager bazoleka avant ba kota bilo na mo bozana lo mo bete bo contrôler so et lo comme bezande ba sala na ba aéroport non moi fait les ala na ba agence mais biso ba chance to za na ngote. Ok, merci beaucoup papa Dieu. Si par rapport à embouteillage non au lobby et là on est créé embouteillage parce que dans nzela ba Congo je sais pas le roi Kinshasa te ville à Kinshasa te et là on y peut créer combien belé tondeni mituke comme belé ba remorque tout on sort pour tout ça sous na ba train marchandise ezate ta ba train marchandise ala ki ba conteneur mususu ko ne pareil ouais au moins dans nzela ba embouteillage ba accident moyen ezale belé ezate. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Moi, nous sommes encore en vie. Moi, je crois pour décoller Kalaté. Papa Didier pas au Kennedy. Ah, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et là, on est au Senga. Là, comme il mouké. Au moins, il y a un caméra qui mouké. Mais c'est comme un remorque comme il est belé. So, le rôle les gars, pourquoi tu n'as pas même 5 km de remorque? Parce qu'il y a un accident seulement dans Nzela, donc Nzela fait quand même. Le Nzela, comme il faut pas Nzela. Nzela, comme il faut pas fongo la Nzela. Est-ce qu'il y a aussi moyen au Nzela? C'est pas des belé. C'est pas des belé pour le Nzela. C'est pas des belé. Pourquoi Nzela? Par contre, ça route, c'est quoi? Wapi wapi. Tant que je suis en bas, ça prend la mécanicien. On a été. Nzela na Kazangulu. Nzela ezali ya kala. Et puis matini no moto mo matariba to mo na ngote. Meti lelo basala ngote. So et puis péage à Kazangulu. Faut une solution. Pour ceux qui battent remorque tandami na pour ba matapon peso wana. Donc et là mo ça mawana ezate. Mais ba Jean bazawana. Net lobby de koma na koma wana 18h. Na koma na ville que ça 23h. Wow. La Kazangulu 18h ville que ça 23h. Car à distance à Mouké. Voilà. Ba passager na kati ya garage sur bon marché. Wow. Donc l'état a disposition pour na biso ba passager. OK, merci beaucoup on est Jackie intervention papa dit. Et puis on comprendre bakoko na biso kala basala banzela na maboko banjeza biso comme le banjete ko sa ta nzela mususu basala mo maboko nzela ndenge mona kawana misiki biso ko anje to sala nzela moko te monte ero ba mitu ka pesa ke belete mitu comme belé donc moi ko te kanzela moko wana c'est un problème. OK, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Comment on a Didier na chauffeur. Wow. Donc aga papa Didier, wow. Vraiment. En tout cas Transrénové venez pambola mana ba Didier na ba Didier. Merci beaucoup papa. Mais quand ça mouké mon intervention et en tant que chauffeur dans Nzela na bino est-ce que moi ba risque to lobela papa makambo ba kidnapper o bazo kidnapper bato na bité bino yinde ti yo na mutuka na o non no risque wana te. Bon pour na ngai elo wana zo constater elo ba za ba accident. OK. Ba accident et zo salama de chaque jour au mona à grand car chauffeur à la zape mo azo kita descendre au mona mo azolala
azwi camion baluki ekangi nzela aleloko nazosenga na ministre ya transport nazobeta sete na ministre ya transport ministre ya transport atambolaka te afandaka na bureau mais péage bakipaka mpo na nzela bango baza mpo na nzela bakipaka bamama nzela mpo bakobongisaka nzela baakside esalama te mais péage aza atala engin te engin eza te engin mpo camion esala accident engin eya mpo esala intervention elongola mpo évacuer bacamion eleka mais péage aza atala engin boyo te baluka batya engin na péage ya kenge na lukala ya kazangulu batya engin ezalaka empegmana cas de pépé accident salami mbala moko babengi engin eye edemonte yango moyen tokoze bambouteillage ekozala te ministre ya transport namona mosala mo asala malonga eza te de wana azobeta sete na ministre ya transport akontrolaka te nzela eza kaka ville ya Kinshasa kaka nde akokontrole yango nde babengi ministre ya transport eza partout baprovince ezali fo akipaka mpe na bamakambo wana ata likambo ya nzela ya Congo central ya bandundu wapi fo alandelaka yango me akipaka te abetaka tu te fo atambolaka doyo ezali na kobakisa yango wana osangana déjà tant que bachauffeur bosangana déjà en tout cas lelo mpena toyokeluka ministre ya transport ou soit toyokeluka adjoint na ye be secrétaire na ye be conseiller na ye bosi bosala yango déjà mama tosala yango mbala donc ye nde azonga nde mutu adaka beta bino kara abetaka kara tokotisa te balete bawapi bosala bamarshe oyo tokanga banzela bakipaka te susu biso bachauffeur tozala bavoka te oyo bakolandelaka biso tozala na bango te tozosenga nde ye moko azonga mutu atambolaka atalaka banzela bamakambo koze baaccident banini ye moko ayeba ndenge bakosalela po basala bareunion na bango baluka bazwa moyen so bakoévacue bakobakisa nzela bakobakisa soki bakosala bamosusu bakosomba manger ezala permanent na bapayage wana ekozala bien mais on ezo provoquer accident chaque jour kala pe accident ezala nango mais ezalaka ndenge obile lelo te que chaque jour baaccident lo nezo basacrifice to imprudence ya bachauffeur ou soit nde lelo bamona chauffeur mona vola mais azo mela babiloko ya makasi nayebi te elo nezo provoquer yango eza bakomela wana basacrifice ou soit nini mama wana eza raison te eloko ezokoze baaccident nzela eza d'abord eza mokie nzela eza mokie toza na nzela moko ya mokie wana nzela wana so na bino totemisaka de remorke nzela ekangami sikoyo soki camion ekufi eza stationne ekufi bon moninga asala déviation azokita badescendre mosusu ezali camion azokita moninga mosusu azomata ayosutuka boye camion eza na mpani wana ekale bango bali bakutani nzela ekangami sikoyo yo koloba oyo chauffeur meli eza chauffeur meli te omona mpe bachauffeur mosusu mpe omona asala accident mpona imprudence na ye moko abandaki komelamela komi soule est ce que na esa arriva te wana nakoloba so likambo pongi nakopesa raison mais likambo omela wana h4 amelaka te wana h4 ya solo chauffeur amelaka so asisi mosala na ye c'est vrai ça oui ngamona aza chauffeur peut-être bino ya transrénové nde namoni vraiment bapapa Didier bapapa Die peut-être bino peut-être soki pongi ça va mais sikoyo eza na bamituka misusu ya bagence mpe misusu e batémoin bazali oyo bamona mpena de chauffeur azomela butu mobimba ka po alala te bon chauffeur mosusu akomela alcool akomela te me bouteille moko eza mpona nzunzu ya nzoto na ye mais so excès wana nde eza mabe wana nakoloba nde mais en bref chauffeur amelaka te so aza na volant amelaka te papa demekana kodéfendre eloko nano esa arriva te nde bomemaka na nzela bon moninga na bino soti ya transrénové te ata agence mosusu ke aza soule bon azotambusa motuka nano esa arriva te na biso ezalaka te po biso ya masanga epekisakama déjà à partir ya départ ka elobamaka déjà laka te convoi fois mpe déjà message awa bamelaka te awa bafimaka te ona baagence misusu na bagence de lobela baremorke biso toyebi te telo bazalaka na marchandise kuna moto akosurveille bazalaka te mais biso na babisi en tout cas ezalaka te o chauffeur amemaka kuna kuiti ezalaka te merci beaucoup papa Didier nazongi so epa na yo nayebi te mwa liloba na yo avant tokabwana na miniti oyo et par rapport ya makambo nyonso tolobi nini yango kooloba nga nabetika ya se te na ministre soki omona bato bakonzi ya péage bazala ini bayokana ansa baassemble mpo bazwa cas de pepe baaccident ezosalamaka tozozanga moyen baengin ezomonanaka ezozalaka te fo bengaka intervention ntango mosusu boza na kolofuma ti kazangu na katikati wana soki omona engin fo euta matadi ese ezalaka pourquoi pas biso moko l'état tozala engin na biso moko ezalaka na péage ya kenge lukala kazangu
ou bien bango na péage bamindele bachino bakipa makambo bakosoma banje te mbongo ebele ezokota kombele mbongo ezokota na kati na bapéage wana bazozwa bakose organize te basoma banje bacha wana bacha banje na banini na lukala wana tina bakengi ekozala te soki bamoni bachino bakoka te leta bazwa po eza mboka na biso tokolanda bachino te mais yo na ministre beta se te poto ezali okokende poto kosoma banje na moins cher ezali anje ezokute combien na niveau ya poto okende na poto ba vacances banini mais sonde moboye osololi osomi te banje oye olakisi mpe banje etanke ministre tokomona yango osala mpe fiyete mpo na mboka na biso ya nini yo mpe eza lokumu na yo na manda na yo ya kiministre yango nakoloba yango na betise te mpo na yango. Ok, merci beaucoup. On est Zaki Défense. Merci beaucoup, papa Nanga. On est Zaki Défense. Il y a papa Didier. Donc, on est sur papa Didier, papa Didier. On est sur Bachadane. Comment on va voir? Ah ouais. Comment on va botter mela il y a un na yebité et puis autant pour peut-être choper moi agence mususu ba passager peut-être mais après que je moi mon qui tout le monde peut papa na bisawa et to me capé mon qui ouais, tout ça peut tu rappelles ma vie à bande comme Misusu. Tout ça l'appelle mon qui est na bango. Bonjour Yaya. Bonjour. Yaya comme bonne année. Galon. Mais c'est Galon tout le monde veut ça rénover. Tu habites aux voyageurs, tu au salaire à rénover. À salaire à paradis. Ah yo ça na paradis. OK. Tu suis pende comme Misusu ya agence na biso ya Transparadis et mais comme qui est que ça moi commentaire par rapport à ma cambo ils ont l'éclampsion na ville à Kinshasa ou à kidnapper to yebité parce que les lo bat ba boyo mata ba spriter bat ba boyo mata ba catch bat ba boyo mata même ba moto to yebité ba monter moi makolo à cause ma cambo ils ont les na ville à Kinshasa si comme mekano ko tel est-ce que na Transparadis mi to kana bino nde bozo ke na banjela libako na no bokuta mi na ngote ke ba bokuta na mbiskat mo ba côté bino soti ba centre me bino non te non déjà est-ce que ça ba sécurité mo au botier au cas de pépé au se défendre ton déni sécurité zanete sécurité zate non peut beaucoup na ngote mais là on y on jouer comme prudence so bobi que et ceux to kutani nango en tout cas to se défendre kaka ezate elote vous savez l'interdiction monter na ba passager na bino que ne si parfum boye ko sale la terre oh interdit avant de démarrer à tel monte donc mutako peut prendre parfum na kata mutuka pas de problème te elote. OK merci beaucoup en tout cas ndeko lobi nanu bakutani na bango na makambo wana te bazo kidnapper bango te en tout cas ba pesi na mon interdiction mon côté et tous peu mon passager mukende bien en tout cas pas na bango na Transparadis et loko ezate. Bonjour. Bonjour maman. Et ndeko kombo nani? Dieudonné. Papa Dieudonné to monio liboso ya Transparadis a wana habité na monio ba caméra na maboko confrère tondeni. Confrère toujours. OK merci beaucoup. En tout cas tozo sur la mamuke na makambo ezo pesa passe na ville à Kinshasa et à domaine kidnapping. Phénomène kidnapping et toli to kitina ba agence awale deux agences oyo to meka mko solo na bato basala wana na ba passager par rapport ya ne bazo voyager est-ce que makambo ezo koma lelo na ba catch oto kutana na ville à Kinshasa na ba spriter na ba moto est-ce que na nzela na bango bazo kutana na ngote to ndenge bon ebité mais vie à ma solo ezokutana po basana nde bakangi ba misusu ba changer ba milieu parce que qui n'est pas koyinda to kende boye. Mais est-ce que na nyoso basali est-ce moi grâce moi ko zateli ko na bango c'est grâce et tant que mo panzi sango hein biso na biso moi grâce moi ko zateli ko na bango bon faut grâce mo négative ça dit ba niata bango vraiment donc grâce aux zadé parce que ils ont la bane belé batikel borfelé à cause na bango ils ont la ba maman ming batikel ba veuve à cause na bango donc itala tam su oba na osala bazaro miye bate est moi etumbu moi ko zatende dehors ya roboma bango tikali pe ba bongo la tamutimba eza bien ko soto tika bongo l'éjecter ezala yo mona musu ba koti prison ba bimi ba monike ba komisi le roi l'état mninga na bango alors moi ko zate likola ya mibeko alors mibeko sala mamusana ngo to mona magi non mibeko peut changer façon ko ba ezaka ba kuluna ba kombe belé siko to na déjà ba kuluna kidnapper na ba kuluna okata machette donc so ba monde déjà ba o ba kangaki ba niati bango bien baza suite même ba kuluna bazon anda
Mais c'est comme si Koulouna on a spécialisé en moké, ba personne sous valeur na ndenge na ba personne sous sens. Déjà souté que Koulouna a boté bidon accueilli, mais comme bena a bomu a misi ba organe ke teka. Donc comme si ba spécialisé en ouais. Ouais, bah spécialisé en spécialisé ba catégorie. Elle quoi na judo, dans ba ceinture noire, ba deuxième dan, troisième dan, musu ba jaune, bon bazawana sikone ba misusu bakuna ku baye bagité baluka bakota kopo wana omoni ke foot ebele oyo azana bambongo ebele c'est que oyo mukebo esimba te to ke na niveau likolo alors so omoni bato likolo de ba niati bon baza souté bon botika. OK. Merci beaucoup confrère et bon boulot hein namoni aussi bila ba matos. Merci beaucoup et on a tous joué bandeko. Tous la paix mukena bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Albert. Papa Albert est au monio le besoin Transparadis. N'habite aux agents et à Transparadis, toi à Trans rénové. Transparadis. Transparadis, mais comme qu'on éclaircir, biso malam, toye bapena ici que bateau partout dans le monde. Et tout ça vraiment na phénomène kidnapping. Autokuta na on lelo na ville à Kinshasa. Alors tout ça y est batté. Makambo bato bakuta na kata ba catch enlèvement. Bato bakuta na ba sprinter na ba moto. Est-ce que ndebi no voyage à Kaboué? Aussi beaucoup de déjà na risque on attendait ni. Bon, biso tokuta na nzela ba coupeur de route hein. Tout bien ba coupeur de route. Oui. Bazaka bien armé. Bachaka mabanga minene na nzela oyo même camion minene moyen le ka ezate. Oui. Alors ba viola kabana basi. Surtout victime ya liboso za kana chauffeur. Hein, chauffeur ce que ça les erreurs ba bomi sur place. Après ba violer ba yibi biloko et puis ba ikina bango c'est ça. Bato ba uta na ville Kinshasa to bazaka kuna ba province. Bon, ba mususu ba utaka na bango ba mususu bazaka na province. Eza ba ekiri basangana. Hein? Eza na ba souda pe na kati. Mais ba bazo longola ba organe te. Ba kotika ba sel ba déjà na bango botre. Ba longola ba organe te. Bango basaka des ordres viol ya basi na koyiba ba biloko. Si ba kutana déjà na mbisika douana. Bon ngai na kutana nango nanu te. Mais na déjà na kokuta déjà basali ba effet na bango ndenga na zoleka. Mingi samaka na butu ba à partir à 1h, 2h, 3h du matin. Ok, merci beaucoup. Maintenant, sécurité nini obo tiata, comme ce sont beaucoup de mbisika dango pour na se défendre. Bon, sécurité vraiment biso ezapendate. Pour na ngai mo na bon sécurité na ngai na les agana nzambe. Hein, abattre la ngai et puis merci na kana gouvernement de atia ba service de sécurité sérieux na nzela, surtout na nzela Congo central. Hein? Sécurité ni bako tila mino. Roulage toleni. Roulage pas que mais policier mais basa la mélanger na ba FARDC. Hein? Basa la ka. Donc tela bokenda na basa la raté, policier zate. Ba policier basa na bango maire. Basa ka stationner kaka sika moko. Na ba centre ville lokola na local bazali na Kimpese bazali, Songololo bazali mais na katikati ba place ba mboka mike bazala kati. OK. Chiko interdiction ni botia pour ba voyageurs. Et ils ont interdit yende tout le temps bando kende boy et loko ko salate parce que l'autre au monde pour ba kidnapper bino au monde ba pomper bino parfum moro boy ba fouli bino mon pépé moro boy parce qu'on habite interdiction ni au bino botia pour ba voyageur na bino bon ngai na voyage à Boutou balinga te ba téléphone nyonso ba ya ba voyageur na singa bango bakanga puis na pesa ba convoyer na consigne batala mutu nyonso oya kofongola téléphone aza suspect na kata motuka po bakinda pe wana ba couper de route wana bazaka information kaka na bato na bango ba tiaka na bus ba futi pe ba billet na bango alors soto moni ndenge wana mutu wana nde sikote seraka ye hein tina place moko boye ya la police to kitisi baye ba position na yeso ndenge ni. OK, merci beaucoup mais tout le monde a son voyage peut-être avion tout le monde a aérien hein voyage aérien tout le monde a mon ba lexibino na ba guichet moko bazo fouiller ba sec na bino batelelo oni amabe ezali est-ce bino ndi bosaka ba long voyage ba long trajet boye bosala ngo te ke ba kolio ndeza bo contrôler boye ba nini ngo eza na kati te basala kango te nana mona te ke no ba service spécial lokola DGM des miens tout ça que no basala ba contrôle ba bagage ezala kati. Mais nani nango ko loba na gouvernement mboka na biso yango nazo senga ke no basala ba service wana basala musana bango ndenge sengeli ndenge sala makana aéroport ndenge pe sala mana ba agence nyos. OK, merci beaucoup papa. Oui, merci beaucoup on est qui chauffeur ya Transparadis nde à se défendre pe na ndenge na ye to zo pe bande ko misusu lokwa ba passager. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani?
Mon Michel Ange. Papa Michel Ange, to monio liboso ya Transparadis, to yebi toza voyageur, to oza agent. Non, on a voyageur. Oza voyageur te ozo stand, ozo no kana stand by. J'ai à 7e. OK, changeur monsieur koyo. Oza changeur à 7e ré. Oui. OK, merci beaucoup. Domaine toza na phénomène moto olobela mikolo kidnapping. Po ezo ningisi pena ville à Kinshasa. Ndito sepela ko kitana ba na rénover puis Transparadis pour na koyeba. Est-ce que bino ndebo changer bon abosi boyoki déjà que mutuka moko voyager qui me écoutani na mbiskat mon anjela ba koteli bango ba syndrome ba biso organe ba sali n'importe quoi ndenge lelo ba osa na ville à Kinshasa. Bon, quand on est un petit, mais ça va bien se écouter na ba criminel ba bimele bango ba boteli bango nyoso. Après tout le monde a des chauffeurs chauffeur morana ba botola ki bango bazoxie pe ba bete nini ya mundu. Mais à organe wana ne sport na to pe amu pe. OK, merci beaucoup. Et tant qu'échangeur il y a 7e mairie awa nde bandeko bakenda ka bongo. Ba mbisika do bakuta na ngo ni ngo ko le bana gouvernement mboka na biso. Ah, bon, ngana lo baga ke ba veiller pour na sécurité zo le kana mboka na biso. Pour que banyo baza à l'aise. En plus batala pe makambo suna ya makamele kana bato ya dollar makambo belé les gars vu que peut to loba mais c'est comme si bazo comprendre biso te. Mais okoki pe rolobela ngo ya dans le longo dollar ngo tozo moni comme na combien? Dollar ça partout ça ba musu baza na 26 000 francs ba musu baza ba 25 000 francs. Mais là on est causé que dollar en mat le to kote pe na changer to me comme mais toza na domaine ya dollar te hein tozo le bela vie sociale toza vraiment un phénomène kidnapping. Alors le to kote na kombi to ko le ka bongo te c'est ka pèse le temps ne fisque ta 30 secondes. Et là on est celle que dollar est mat du jour au jour. Bon. Mimi za pe bat baza na ville. Ba warawana ba onde mimi ba o matcha dollar. O biso to ko vana bo appel coach oh non na ville ko mi na 26. Biso pe to mati. La ville omi boy bisto mati mais ndenge siko e mati la ndo to ko point pété matuma ga pété ka bango ba wa bango ba mati sa dollar to vane ga boy appel ko to na posa dollar boy e mati na vie biso pe ba monto mati c'est que même biloko izongi simate tikali simate ya on peut mati makasi elandi dollar. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que dollar wana ezala quand même la stabilité. Bon pour la stabilité à dollar ga kamé wana ba tia qui ministre des finances. Yemo alobaki peut-être à okitisa na oloba non il faut que ba sani to produire. Vu que to produire te yango c'est wana ça dépend ni condition na ya zo la lobela ki yango. Vu que to produire te moi pe dollar e kitamba moko ezate. Donc to éviter ce total là si ba komi ke ba okitisa ba mo ga to lemi déjà ma bango ya mboko. Si on a bien ba kambiste boy. Et moi beaucoup tantôt plutôt à bosser battre sani bomba franc qui bomba dollar pour que chiter mbala moko. Est-ce que ça arrive pas déjà que n'est comme na 26 25 wana et que au juste qu'on frein belozo au travail na on aussi dollar rebellé et que chiter mbala moko makasi et ça arrive pas déjà na ville à Kinshasa. Oui, c'est bandi musala na. Oui, arrive à rappeler. Si que ça li bon on aussi perte to aussi au gagner. Bon, bato bazana fois ba ko gagner, bato pe ba kozana dollar ba musu ba ko perdre. Parce que pour le moment, on a 250 000 fois, 100 $. Mais ce qui est quitté, on a 250 000 à gagner. Mais on a 100 $ à perdre. Donc, pour le moment, on aura Jabindo, tantôt plutôt. Si tu as $, tu peux essayer de francs. Mais ce moment, tu as $, minimum. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Papa Pembe, commentaire, mon question. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment bonani papa? Comment on bienvenue? Tout le monde papa bienvenue, tout le monde bossa Transparadis, tu habité aux passagers, voyageurs, chauffeur, bien agent kounia et Transparadis. Tu es un commissionnaire immobilier. OK, commissionnaire immobilier. Mais quand on a qui est sur parce qu'il y a besoin de dollars hein parce que ton OK quand ça mutnanda comme on paye sur dollar to mais comme qui bête non parce que domaine on peut fandeli et ça phénomène kidnapping on dit bazo kidnapper bateau to sepela les locaux kita na ba agence minene le quoi Transparadis na trans rénover ko luka ko yeba est-ce qu'il na ba bis na manga minene oyo est-ce que ba si ba okuta na pe na ba mbiska douane ya bazo kidnapper bango to ndenge nini en tout cas vraiment nga eloko na oloba ezaka mama dollar parce que dollar oyo embugi mito ya peuple congolais. Papa qui n'est na dollar hein na qui na dollar parce que biso to sa misala kutana donc misala moko boye
bakofuta na franc congolais bandako ya bato biso tofutela yango en dollar mais dollar yango emata si ekomata toyeba te tozokende wapi tozosuka wapi ondire mosala na osalaka ya mobilier ya kicommissionnaire non tomona moto so ayepesa mbongo apesi yango na dollar omona pourcentage na bakati yango na dollar te oui normalement biso mpenza mosala biso tosalaka ndako moso aya kolue ndako ou bien so aza lopango donc ezalaka en dollar souvent en dollar wana problème ekomi net biso eloko mpe ezobonga biso bacommissionnaire eza babayer vraiment toyebi te chef de l'état aloba oyokaka babibi bino nde bacommissionnaire bokomisaka bandako cher ndaka bato ezalaki nango $100 commissionnaire bi te ndako ndenge ezaleli mpena 100 nga na koyela omutu asa 30 na koyela omutu asa 50 commissionnaire yo oza bayer yo tie ndako no 3 mois nga commissionnaire na epa no bayer te mama ndako telema eza bien tia yango 5 mois ese eza na sens te wana eza lukuta wana ndeka toyokaka wana mpena lukuta alobaki mokolo ndako nde moto atiaka prix parce nga nakenda nazwi kaka pourcentage na nga client atikali client nde moto abanofuta loyer eza teke nga na budget mokolo lupange ndako no eza boya $300 tia yango $500 wana bakosela biso nakosala eloko wana te parce que mbongo wana eza mbongo na ye nga nazwaka pourcentage na nga soit disant na bindako eza $400 bayeka bindako ya $400 nga ye $500 moto aye apesi mbongo wana nga nazwi pourcentage na ye moto abanofuta mbongo wana eza lokatere aza na kati soit disant soki bayeka bike ezongiselanga mbongo na nga wana siko wana na koperdre siko nini nango koloba na nyonso wana nyonso wana mpena mpo na nga nakolobaka mama dollar vraiment chef de l'état ameka kofongola miso parce que boye eza kobebisa réputation na ye parce que na gouvernement na ye banda ya bandi makambo na ye nyonso ye ça marche pas eloko moko boye mpenza eke liboso eza te entourage na ye mpenza eza mabe azobundana mais entourage vraiment aza toujours combati totiaka na maboko ya nzambe nzambe asunga ye makambo nyonso esila ata mboka ndenge ekomi mboka ekomi mabe makasi eloko na oloba nde yango wana. Ok, merci beaucoup. Namoni koto pe papa zolo ba momuke, moi commentaire si makambo to zolo bela. To za vraiment to travail socialité. To lo bela vie socialité, je dis j'insiste. Ezaka mo passage mo to zolo bela bande ko ba soulever ngo to ko leka ngo te ngo to nyati muke point wana si makambo tali dollar ndenge komi na ville ya Kinshasa. Mais to vandi penza na phénomène kidnapping. Moi muke commentaire. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Comment nani? Maman merci. Pas perçu tout le monde peut le bosser transparadis tu es plutôt voyageur tu vends nos cartes tu as artiste quoi faire tu as ce qui n'a pas soin là la maison na biso tant ma caméra buka salami au buka maison ndé moi de vendre banda uzati to comme vendre comme kata baninga zo mo de baninga ba kata kata mais maman ta la vie au combina biso jeune sali ni na mboko passe ni bozo moni sa biso ma beni o biso sali ma beni ni sur biso nous avons journée de misala pero foot la bandaku pero bala pero va la famille na biso place moko pour dollar et mati do kiti wapi et dollar ke do kiti wapi maman ba to foot na bazo mona pasi mi konyo so dollar zo mata siko mata kuna be bakina be batu siko jeza nini pona biso to sali ni ngara mboko maman to mona ko minga ko te ko minga va la place abatu mo boy maman bolo be biso na papa bolo belana biso vraiment na mboko biso ba jeune garçon do sade nini so tala papa na banda ko faso bazo do vana papa na mawa na motema na mawa na mawa mama papa tani singa boko linga na zil pome bana na ndako mama misaka do ko pa nani yebisa biso nani ata do bani otamula ngano ati do komi na suka kuna musale eza na ngoti tala pa do kata suki tande do komi lelo tala baninga awa mama tala na kwa bebu na kata na be sute journée bu maison na ndako so na baleki na ndako so mama ibo lu bale bolu bila tu mutuma bo kata na combien de dollars et mati no mati cité tu to mati ndenge nini mama to kata mutuka na 2000 francs 2000 francs ouais pas même $1 même pas $1 maman so na fout dans la journée na 2000 francs wana so les journaux na kata na ça arrive après au kata 50 mitube 30 mitube 20 mitube et ça la marati maman et ça la manende di bana bo 20 mitube na kata wapi on moi 5 moi 6 na kina ndako. OK mais je crois que place aux foot até place nous foot place ne pas taxer ya na ngwa ba te o pa 1000 francs o pa 2000 francs o pa salongo bon ça ta place bon et moi parce que ba bengani be biso so ne ba bengana biso bengana non pourquoi ka pourquoi ba kuluna te
pour betela bango maboko na nzela biso sepela la bomengo na bango biso mo belo sepela bomengo na Kongo ezati pone so biso bengani ngaso na komi kuno kanyinga otinga bulu so ye mwana ya otanga na poto ngana kena nga bulu osalela masango bango ni bo sepela na biso bango ba sa biso ba gente maintenant ni nango siko koloba na nyonso ndongo se plaindre opesi ba doléance na yo ni nango ko bana gouvernement mboka na biso par rapport à bino ba jeune basunga biso mama dosali biso ba dobotaka bango te ndi bakuma na place na baso mitu ka shire pona biso ka vona biso ndelo pesa bango ndi bakuma ba millionnaire so pas sunga biso biso na biso bomengo na bango te biso biso mo mukie na ka mo sosela ka mukie na bimo tongo na ma 10 francs pour ka na boko le famille na ngai tona biso bomengo na bango te bambongo na bango etali biso te ba salaire na bango ko ba $20 etali biso te biso na biso ka moya eloko mukie na ka pour biso be sécurité ba famille na biso tona ngona besoin na ngo. Ok, merci beaucoup et bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Komolanga je suis. Papa? Je suis. Papa je suis. Oh, vous êtes un caméraman. Ok, merci beaucoup et tout le monde peut le transparent. Tu es évité passagère, il faut quoi faire, ton déni, bien chauffeur. Merci pour la parole. On a plusieurs collègues qui n'avaient quoi faire. Même au Qatar, tout là qui n'a pas la VIP. Ah ouais. Donc, c'est là comme c'est sur responsable, comment faire la bande. On a fait la bande, moi je suis dans mon $50 na yolo cible. Donc, tout à peine à 1000 na mon collègue comme ça. Mais ils ont le moins maintenant, on pense toujours le bango. Na bokazo ya boye ngazo ati. Izali c'est moi le jeu en gros tête aligné quoi. C'est moi ngabe c'est moké ba o ba comprendre ba comprendre. Ils ont principe ya prioritaire. Bon, d'abord c'est est-ce que papa, au bi ki ndako na bo galérer, une semaine bo lia bien te, un mois bo lia bien te. Bo lia ka bien te. Après jour mo boye. To o na pas quoi, la bonga ba jouer, ba no li ba jouer, moi c'est la gali puta. Mais ba lia ka bien te. Est-ce que ça exemple le député on ti butu bo lia te. Bo ça appelle le biloko, bo lia il bon atil mo si pour la qualité c'est bien ngote parce qu'il y a la posandalia c'est-à-dire ba konja biso ba principe prioritaire te le moment où ba posa misa po mboka ezalo kwanda ko ezalo ka papa siko ndeni ba posana lo ba baza bonne santé ba lia bien maman boza bien na bozi mo buki biso entreprise za kia buki ba fleur c'est nous ça boza bien c'est tant que ba classe mais le principe prioritaire te ba tangi ba za to ba raisonner c'est nous tout ça bo libanda boza bien na biso c'est comme si tu es étranger c'est comme si tu es salaté. C'est le quoi aider en charge dans le corps. Quand on va bien la bino wana ba seli bi si kamo boke kota bino bo boye bolika libanda tondeni. Parce que dans la benga biso le bamboa. Bozo nganda ko to boke kota bisika ba seli. Imagine ma benga nyoro ka mutalibo mo leka. C'est exemple ozo ko correspond. Somme talibo ma c'est na pas on benga nyo tu na on la pesa ki. Ça dit ba biso na sens wana benga biso to ba tamo benga biso ka bongo. Pendo za bomo la pardon. Comment la baleki ba benga biso. Ça pour toi réfléchir que bateau va l'autre comme bon ah c'est là qui est VIP ba $1500 ba panza encore bon c'est comme si toi inutile ça autonga ça là on a dépassé $1500 ba panza on ba si ba panza on ba pesa bino le côté ba récompense bino le côté na collègue nous sommes qui wana ba kangi pour rien pas déclarer que toujours on doit penser pas déclarer que de penser biso sala bodo ki wa commandant na mo be pour le belo abongo bokanga kanga masa biso na kinaka show suba kinebe wapi masa na pe ka po déclarer que non ni opanzi biso sala boyo pour le kini wapi on va mona be c'est na mboko muto déclarer te hein c'est na mboko mu est-ce qu'on a nyonso wana nini lilobani ko loba na gouvernement mboka na biso ezolanda biso na mincho ainsi que bato nyonso partout dans le monde oui le na beza boy pona na banani banaba ki ezalo mo linga ko loba na c'est l'occasion na loba c'est principe prioritaire bayebaka eloko nini eza priorité mpona mboka botali mboka ezalaka ndako no napesa exemple no boyebi mboka na minute oyo bato baza na posa ya nini oma crise ya makasi lelo ezomata mais bino bozobukabuka bato badebouye ese bato yango baza maboma bayebi no baosala te ukoma bato baza baresponsabilité ebele soki bino bobukibuki sikoyo oyebisanga. Ok, merci beaucoup ndeko je suis le principe et priorité donc wana eza ndenge ya se défendre eza bongo donc tout le monde peut bande comme ça. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on Comment on a bienvenue. Papa bienvenue. Et notre seul n'a papa bienvenue. Tout le monde le sait transparadis, n'habite aux chauffeur, voyageur, tonden. Ngaza plombier. Oui, ah papa ça n'est plombier. Et mais quand on cobette moi moké li solo sur phénomène kidnapping, n'habite qui plombier ça c'est donc à côté tout tambola.
biso tofanda na biso oyo aye kozwa mboka nyonso komemanga nake kosala musala na ngai mais musala oyo tozosala toza kose retrouve te omwene toyebu tofanda bana ntongo ti mpoka so client aye te ofandi bongo est ce que mboka ezalaka bongo question de pose toya batechnicien bakozwa biso bati biso na bacompagnie totravaille tosaleli mboka te bongo te mais sikoyo oya ofanda bana ntongo ti mpoka so client aye kozwa yo te okumi bozongi mais toza na bana na ndako toza na basi tofutaka ndako ya bato. Le siège na onde yango eza awa. Si tozali awa nombre ya 7 ou 6 personnes comme ça tofanda awa. Donc tozelaka nde baya kozwa biso po toki osala mais toza ba grand technicien toyeba na luminette même na télévision to bamona moto na bayebi partout. Merci beaucoup. Par rapport à Moussala, on est Simbate et je sais nini, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Gouvernement azwa biso atia biso na ba société to travailler ou bien atia biso na ba résidence zo afuti biso mbongo oyo ekoki tozo servir bato toza na basi na bana to sunga bango parce que boye bana ba bébé na biso ko ba biso ba kuluma ko ba miyibi mais toza na ba métier na mutu na biso siko to sante to simba machette non. OK, merci beaucoup et on est là qui défense ya papa na biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa to monyo na habité yo musala pe ka ki plombier to nene. Oui, c'est juste un plombier. Oui, mais comme que ça un commentaire par rapport à papa bienvenu ndenga ocholoba. Bon, au matin na penze ko zalaka biso to bandai ko fanda siège na biso zalaki wana. Alors to yaka to fandi wana en même temps ba kira bazoya bazozo biso ndezo zo kenda ko sala. Alors pour le moment to comment est pas en pied parce que talaka ndenge ndeko ya buka biso place sur poto c'est siège to fanda ke kya ya luki biso azubiso na facilité ke to sali mosala reste chez ala tête ko mika boye ni tout ça souffrir c'est continent ndako makamiko tina ndako ya kili c'est-à-dire bana comment souffrir mato vivre exacté. Alors yango tozo senga kaka na gouvernement na biso toza ba technicien toza na métier en tout cas alukila biso solution ba place c'est bébé ba ko engager biso to travailler pour que to sunga bana to sunga bandeko parce que en tout cas c'est boye tozo souffrir makasi moi je pense que tout ça la exempté en tout cas to komi ko kemba tout ça li to bana bazo bébé la biso moi tout ça exempté maman. OK, merci beaucoup papa et en tout cas d'ailleurs comprendre que 7e mairie penza et si ba domaine est belé 7e mairie donc toza na ba plombier toza na ba chauffeur toza na ba coiffeur donc donc to cité tozo ko bakaka to moni pe papa biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on est? Jean. Papa biso Jean to moni le ça transparent diawa to bi toza voyageur et chauffeur to domaine ni nos voyageur te naza pe chauffeur te naza ka de passage et on a moni quand nous a opposé ba question on a tellement comme un curieux. Vraiment, merci beaucoup et papa Jean. En tout cas, toujours le Belaming, ils ont fait fandi seminango, et ça sur phénomène de kidnapping. N'est-ce pas que vous quittez dans ma grand carton yeba? Est-ce que le phénomène ils ont les calamités tout kamikié, ils ont les calamités sprinter? Est-ce que nami tout cas au la réalité on a besoin de déjà tondenge nene? Bon, ndé to yoka ka na ba information na ba kinoa comme toza on a to yoka ke na mabisa minene ba o mema batuti na ba maloko ba nini osala ba biloko na bango do eponi na ngo mutuka te yebaka madame mutu amabe azana mayele ya mabe mayele ne ya mabe aplika ngo bisika nyonso surtout esika batu bazali akoluka kaka asala yango même na mutuka munene obi osala yango tala na timutuka boy so mutabimina revolver na kati yao mais ako paralyser batu nyonso. Est-ce que un kidnappeur a poni sika ko ya ko sala opération na ako ponate le problème n'est que l'état sala moi fort penza surtout service ya la police pas ça l'effort prendre au moyen vraiment pour sécuriser la population parce que à ces derniers temps la population vraiment a agité tout ça comprendre était et là on est au sala na makolo mabe bakulu na o matana moto ce qui ba poster au kende na mais finalement c'est quoi bango baza bato baza appelé pour sécuriser biso na biloko na biso faut quand même baza na ba là à chaque fois on n'a pas de moyens on n'a pas de moyens. Est-ce qu'un pays comme le nôtre vraiment on peut manquer de moyens? Parce que dans un pays scandaleusement riche et tout ça, on est riche, mais comment on peut une police qui ne peut pas avoir des équipements? Ça c'est quoi? Hein? Ça l'effort, on a une population, nous voulons que nous soyons sécurisés. Hein? Faut tous à la sécuriser. Nana babituka oyo, na monaka kuna na ba victoire kuna, na monaka ba policier baza ko traîner pamba. Mais rôle na bango ezali nini? Il faut ba kende ba place ba parking ezali ko luka moyen ba service à renseignement ezali ko yeba bato mabe ko détecter bango et puis ko tia calme. Hein? Est-ce qu'il faut que ba zela avant que
basala il faut événement esalema non bango baza wana il faut basala yango nano avant basécuriser que bazela kaka baévénement soki esalemi ale bango baye koyebisa biso que voilà il y a de ceci cela non eza ndenge wana te madame. Ok, merci beaucoup. En tout cas, on est qui défense il y a papa biso et papa zané ka passager mais par curiosité ayoki ba question de abaki non et tant que citoyen du pays et tant que ayant droit moi na mboka faut ameka pe ko tia moi liloba ka ndenge zalara papa tout cas à défendre vraiment kitoko. Merci beaucoup papa et on a toujours continuer toujours na domaine toza nango il y a kidnapping et donc to meka muke pe rejoindre ba passager donc ba voyageur to yeba pe et événement ils ont les candidats peut-être mituko qui na butu mituko qui na moi écoute maranango na problèmeité. Merci beaucoup et toujours Luka vraiment ba voyageur ba na ngo bazo voyager pour que to meka pe ko solo na bango moi o ezabiso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso ouais to kati vraiment to libero so vraiment il y a transparadis pour to meka pe muke ko solo là na bandeko bazo le ka bonjour papa. Papa comment nani? Bégueule. Pardon? Bégueule. Papa mais dans ton moni au niveau de Transparadis, tu as vu tous les voyageurs, tous les agents à Transparadis. L'homme des agents. Pardon? Ça moko ya bagent. Oui, papa ça moko ya bagent. En tout cas, les solo to lo bela lelo et ça c'est phénomène kidnapping. Tout le monde le to matobanga ba autocar, to matobanga ba spriter pour la réalité juste mon avis la Kinshasa. Un sabotage à makasi ko zo ba organe ko ke oteka. Est-ce que tu sais pas que quitter lelo la Transparadis na trans rénové pour na koyeba est-ce que na autocar ko zo voyager to ke na ba Congo est-ce que ba Congo central est-ce que c'est pour la réalité on est kuta mapela mitu ko na bino otondeni. Ah, c'est que sûr pas du tout. Non, Mathieu, non, moi tout ça m'a mieux placé il y a Robacu. Donc Transparadis depuis Zala et agence tout par rapport à la situation où il s'est passé dans le pays. Que dans mon agence, à ta Transparadis qu'on a monté, mais à toutes les agences, non mouvement vous mandez, non vous matez. Peut-être souhaiter vous mater parce que nous avons bien structuré, voilà, parce que il y a des agents, il y a l'État où ça là, il y a des agents, il y a des gemmes, voilà, donc il y a beaucoup de contrôle. Donc et méga pour monter. Est-ce que ça peut la sécurité on est bazo kendeboué botti ba sécurité mon boana ou est-ce que tombe sur cas de pimpé ba se défendre. Là on a mis sécurité pas du tout. Ben c'est parce que bah gens, il y a l'État bazali, donc contrôlera. Bon, donc la vie bah tu as hôtel de ville bali, dans l'établement général bali, y compris la DGM, voilà. Donc sécurité n'est pas en Ok, tout le monde a les leçons de voyage, ça voyage moko aérienne. Au monde temps beaucoup ta kota ba checking kuna bazo contrôler ba biloko ba ba ni nango ya mabeza kuna. Est-ce que na ba gens connaît ko on sait déjà biloko wana que ndenge ba voyager ba kolinda mo nyos le contrôler ngo. C'est que sur les allons parce que tous les clients soit hier il faut bagage là ils allaient vérifier et les deux il avait sous la roloba ils avaient sous amalé scotché pour bien identifier. Donc, il a sac au dos, sac à main, gros bagages, et ainsi de suite. Tu contrôles la tout, contrôle l'avement, c'est qui est sûr. Ok. Merci beaucoup en tout cas de copier à se défendre, en tout cas notre Transparadis. Et quand on a Transparadis, donc c'est paradis. Donc union c'est ça kitoko embuscade de mon côté banda ya banda à mon anoté ayo kapete en tout cas ba voyager rapide na aller na bango comme na retour na bango. Merci beaucoup et tout le monde déjà bah mituke belé ici voyager déjà équerri et puis bah misu souper et zongi juste continuer toujours kozwa on va intervenir bonjour papa. Bonjour papa comment on là Faustin Edouake. Papa Faustin Edouake, tout le monde est au Transparadis. Tu habites aux voyageurs, tous les agents à Transparadis. Directeur à Paradis. Ah, directeur à Paradis, waouh. Et tu écoutes bien directeur à Paradis. Malgré tout, tu as déjà mon information. Puis tu as micro, il y a plus de podcast. Tu sais pas là, il faut quitter la Transparadis pour nous recevoir moi, mon qui est na bateau, ba passager, ba voyageur, ba agent à Transparadis pour nous accueillir ba sur phénomène kidnapping ou les cas. Le na ville à Kinshasa, tu bango mataba, tu bango mataba, ba spriter. Alors tu quittes toi yeba est-ce que na mitu kaminene ou ezo voyager est-ce que réalité on peut déjà s'écouter melibino réalité qui n'a plus la agence les en Nzela oui donc qui n'a pas de bazo moto à du bloc oui bazo quand ils sont victimes
bakala biso sur nzela bakale chauffeur babetiye baboto tous les clients below tous les clients boto bango below on a chance efutaki to ndeni c'est futaki te il était un témoin le gouverneur atindaki moto ayaki basololaki bon la suite ça y est na patron. OK, mais le gouvernement quand même a qui charge na bino qui charge le chauffeur. Le chauffeur c'est pas le chauffeur qui était blessé vraiment. OK. La caisse. Alors les passagers parce que si même moto te règle bilo na bango côté. Gouvernement je ne sais pas bilo qu'on attendait. Non, bazong ça te. OK. Banda makambo bandi déjà siko bo changer moi ba mesure, bo ti moi sécurité ton ndeni. Il y a biso ça va j'attends on est pourquoi. Ouais. Pourquoi on est de deuxième là. Pourquoi tu ça pas vraiment pour éviter ba c'est pour que les amis tous les arabes sur la pêche te coûte dans la 6 bis de l'équipe. OK. C'est bis moi les bosso te lingata ke moko. OK. Le tout monde ensemble dernier voyage peut-être voyage moko aérienne au monde baton ba oleka ba checking ba vérifier ba colis ba yeba et là on y a ma beza li. Nei ba to kende boye. Est-ce que vous vérifiez ba colis na bango to ndeni? Chambre dans terrain. On a un dans le terrain, parce que ça était bien dans le terrain. En cas de pépé, va se défendre. Ouais, ce qu'on appelle la monnaie clair de, dans signaler agent l'État. Il y a mon royal qui dit si il y a une bonne chose. OK, merci beaucoup papa. Si on dengue makambo ezo sala maboy. Ne bazo kidnapper bato biso to comme ko banga o mata mituka. Est-ce que voyage bena ndenge sala marabat bazo ya bazo voyager belé est-ce que ça li mo décadence to ndenge ni bon pour le quoi étant que directeur on constater le moment où était que ba client va diminuer parce que dans la vacances il y a trop de gens qui voyagent bato belé ba voyager à air nyos donc et bon après vacances de royeba l'enterre il y a voyage de sala par rapport à moi. OK, merci beaucoup étant que directeur il y a transfert paradis lilo bana il y a lilo basuka parce que nous sommes quand en vie moi lilo bavanto c'est plutôt kabwana ni non ko le bana gouvernement mboko na biso par rapport à sabotage wana par rapport à makambu o ndenge so mais puis na yo ki peke ba mbouteillage ça makasi na nzela et puis ba accident chaque jour na bité ni non ko le ba sur ça bon voilà c'est un gouvernement par renforcer sécurité parce que moi là ba cache mo ya la police na nzela ba la rati ces gens là au ba kanga ba nzela ba kidnapper bazala minduki aussi ça va tenir bazala minduki wat bazala tenir on ne sait pas donc il faut vraiment sécurité la renforcer ce qui va kangi moko voilà de tina suka à dévoiler qui est derrière ça donc batika ngobongo te parce que tu venais souffrir to souffrir dans souci social mais et comme je suis au bout de la petite voilà et comme m'appelle ma caisse. Merci beaucoup, directeur. Okay. Bonjour, Ndeko. Bonjour, maman, bonjour. Papa, comment on a? Hervé Gucci. Papa, Hervé Gucci, tout le monde est Transparadis. Depuis que vous voyagez, à Transparadis, ton dernier. Bon, besoin de ça, tout ça, là, on a bis, il y a voyage, il y a 7e rue résidentielle. To sala ka musala awa biso to zali loko la ba biso api oya ba tron e ba transparency matadi boma mwanda lufu to sala ka ngopo awa kikuti za bana karai na bitabe na ba chikapa ba bandundu awezaka pona provincial ya Bakongo centre Bakongo nde to sala ka corps awa to mona baninga na biso mingi obima na tongo distraction musala ezate mais atangi le mona de femme pia ke le katro musala ezate mona etina mutu ayiba abeta macheti asala bisalela le mona ba élever batu pas boma batu biso to kata ka mo pongi na biso 4 heures toye to sali corps awa moi 5000 3000 na ko moi 2000 nanga na chaîne Orange Man moi 3000 na lié moi 1000 fois na somme moi montrer en tant que jeune na za propre visage boé moi nzele pe yo ebika ndezala OK siko musala non ndenge bo salaka au moment par rapport ndenge ezaki liboso na lelo différence exacte ndeni par rapport à phénomène kidnapping autozana on est peut-être ni non ko loba sur ça par rapport à phénomène kidnapping o ba loba comme ko matanga mi ba comme ko banga matami tuka pour baso panga ba kidnapper bango na nzela alors pona bino a ndenge ni mekana ko beta di solo bon ya liboso ezaka ke non na sela mobutu to bana ko mona ba barrière ezalaka bacheli bende barrière mituka soki ezoleka baosala yango contrôle à partir déjà ba 22h fallait bayeba bato baza na kati ntango nga na akola mais namoni ke barrière baroulage bakoma kolongwa 18h baroulage da balongwa batiki presse vie eza na ntango ya kosala trouble lokola awa na 7e rue limité baeleva bato awa trop na 7e chaque 4 heures awa bayibaka bamoto
bayibaka mituka babrake bato mais eloko ezali ezaka ke non sécurité oyo toza nango fale mokonzi faci beto abakisa vraiment sécurité toza na sécurité lelo na ndenge eza mpenza boye bato baza na sécurité mituka nayebi baserimo balobake balongola baparfume na mituka me namoni ezonga bakoza baeleve mutu baosala mabe na kati ya mutu comme eza parfume bamati musique makasi moyen ya koyeba ke baeleve mutu eza te bato oyo tu bazoeleve bato baosala makambo wana eza agence WhatsApp ezali lelo toza scène na limité 7e rue résidentielle bayebi baoya bakutani na limité résidentielle basali action na bango mais soki totali bien na baaction bango basalaka bakonza mboka mingi bagénéral bamajor baza au courant nango le pourquoi baliaka na bango soki boke porter plainte ke non baeleve biso biloko bayibi biso olie bakanga bato wana bakoki mpe kokanga bango lokola Isaac otoloba Isaac kabakaba akena kanya makasi esiti otomoni ya lisusu bakangi ye me na ndenge toyebi na kanya makasi esiti bato babimaka te Isaac akena kanya makasi esiti me tomoni lisusu awa yiba kosala batrouble soki totali bien seke na aéroport bazwi bamosusu $1000 bakimisa na nsima avion aboni kosala esu mabe bazo aide Faci Beton te président ya mboka bazo aide te ceinture na ye bazo aide te bazo échouer ye na nani na ye na pouvoir na ye donc asala vraiment tout balongola ba général oyo baosala association na miyibi ya mboka basala so balongola bango viol nyonso ezoleka awa bayebi yango pourquoi bana wana balobi ke biso nde toza boye tosalaka na bakonzi ya mboka oyo ebele bopesa biso 5 heures du temps toloba vérité mais tomoni vérité te il fallait batikela bango basambaka no nana atindaka bino bozaka agence na banani tomoni yango ete ntango bakokeka bana na balobi ke toyotanga bakoma mikonzi misusu bakati bakebema bango na prison vraiment wana toza na 7e rue agence de voyage toyibaka te mosala yango topesa mpe baninga mosusu conseil soki aza na mosala te oke ata na limité na 17e rue bendie bazali na bakopana mafuta bafutaka 7000 ti pokwa ti samedi bafutaka yango bakangisi bapie bino ekoki koede yo mpe osomba no bana mosusu mwa sirage na mwa nini na yo osala mwa matayi otambwisaka bapape mouchoir awa etambolaka. Merci. Bonjour papa. Bonjour tante. Papa kombo na nini? Kombo na ngai Fabrice Meta. Pas Fabrice Meta, to moyo pe bosa Transparadis, to habite voyageur, agent à Transparadis, to za domaine musa musala zo sala. Na sala na agence ya Transparadis, na sala pe na agence ya Vision Shalom. D'accord papa. Maintenant biso to za ba pandisa ngokando zo mona, to kiti vraiment na Transparadis pe trans rénové. Pour na koyeba kosola mokie sur makambo ezo pesa pasi lelo na ville ya Kinshasa phénomène kidnapping lelo bato babango mata baketch babango mata ba splitter tout monde ba voyageur bazo voyager chaque jour alors to kiti poto sola mo mokie est-ce que ambisca doit la mituka na bino non beaucoup ta mina ngoto to ndengeni vraiment eloko nazo senga makambo oyo ezaka na ville ya Kinshasa te makambo oyo ekoma partout na RDC moni là makambo na bekomi partout na RDC parce que soko zwi na Congo infiltration comme partout infiltration ezaka na Kenya te infiltration comme partout biso toza na chauffeur na biso moko kombo na ye yala ba bengaki pasta dernièrement bautaka kokale na avant Kisantu. Donc chauffeur ana risquera parce que ba panzara même tout je crois que botalango même na ba journal mais ba konzi bazwaka ngo solution te les mêmes places na ba kalara chauffeur na biso wana ba yeli susu ko caler le susu ba jeep monsieur place je crois que botalango même na ba réseaux sociaux donc vraiment monde ya oya façon de bazo kidnapper ba to komi partout. Ouais. Et maintenant na agence tandis beaucoup tani na ngote tondeni. Non parce que biso jusque là na agence na biso non to kuta de point to kuta na ngote parce que biso souvent ba voyager zalaka ya moi. Ba o bazana ba risque kuta ba vuyo kwa na ba o ba sala mingi ba voyager buto. Parce que so zule te ba biso e utaka boma mwanda souvent ba longwaka boma mwanda ba 18h 19h. Si l'air ba koma déjà na nzela
au monde peut-être 23h0h. Ok, 0h wana 1h trafic vraiment ben mouvement ba camion et comme un peu moins rare. À partir à wana ndi yango place ndi ba to profiter ba sala ba biloko wana. Tu mituka na ndenge kei boye ozonga ka lelo to ezonga lobi na tongo. Non, ndenge ba mituka ekei misusu eza déjà na mata déjà na bomba bango pe balongwaki na tongo. Voilà. Donc balongwaki na tongo bazoya déjà ti ba 14h 15h vision shalom na sik déjà eko koma déjà na kina déjà. Donc open ndenge vision shalom et l'onap transparent ne balongwe ba 7h. Donc ti ba 14h 15h ba roza déjà na mata déjà. Merci beaucoup. Sur papa ndenge bokenda, est-ce que c'est vraiment ba difficulté on besoin kuta on nzela. Bon, la difficulté eza nga raté. Ba difficulté za la partout, mais est-ce que faut que ba difficulté on toulinga za par rapport ya nini? La difficulté tam susu beaucoup de embouteillage, mo betam so accident mo salami et calé bino nano. Je crois que nous avons le numéro na tindelo route na WhatsApp sikoyo. Donc nzela matadi ki ni dans rolo beloko moko chaque jour. Barcide Salama. Ndeti avant-hier remorque mo koyaki nzela za ya ko kangama. Ezana babi selongo ada kini 7h. Mais ba ko koma matadi lobi na 7h. Pona nini nzela eza orgue todo senga na bakondi bo kangalo information message na pe Sabino. Route ya matadi kini. Toyebi que soit disant ba chinois ba signera contrat na régime auto le kanakala. Mais route ya matadi kini sera accident salami. Toza même la difficulté ça que baroki ko soit en jemoko eya elongola vraiment que kanine c'est la même pendant 30 minutes route matadi kin or que ceux qui déjà besoin en jemoko batie na péage ya Kasangulu besoin en jemoko batie na péage ya Kisantu besoin en jemoko besoin batie na péage ya Kenge moins d'accident en jemoko ke mbala moko et le mot est remorque. On va demander peut-être route matadi qui difficile. Parce que la difficulté comment par rapport à Yannin. Ce qui nous est Kangami, ville Yakin est dépendant de la province, surtout dans le Congo central. Les côtes Sarabilo est belé na Katiakin. Donc ce qui route ya matadi qui est Kangami pendant 24 heures. Tu peux sentir même na Kini a Wabilo Resalinini et Mati. Donc bah continue mais quand on solution. Pour moi banje moko so remorque ko imbala moko boke bolongoli imbala moko pone ça la bien. Donc vraiment eloko là vraiment état de toi ba routier on aurait mettre di kin na on aurait kin na 7h mais on comme mettre de lobby na to pas nzele kangami mais pour aussi ça vraiment nazo senga la ba jeune tu bi que monde kuluna et ko partout ba jeune bolela ke misala ezate mais eloko nazo ça ba jeune to soutenir président de la République Fachi Beton parce que aza fils du pays aza mwana ya mboka de père et de mère parce que moni mukonzi ya mboka aza la besoin changement ekota na mboka la biso mais pour ni changement zo kota te parce que ezala batu o ba travailler en régime passé bakoki ko linga jamais mukonzi ya mboka a travailler et c'est bien imaginer un politicien un politicien aleki na chaîne soit disant ça Congolais a même préservatif alors bien que préservatif on a régime et tout les cas babande côté kango 300 francs mais na régime ya Félix Tshisekedi et comme 500 francs est-ce que politicien a un souci ya mboka pour le lobby bongo pour par rapport à nini que ce que lobby que biloko zo mata ce que tout l'opérateur économique o ya mboka o eza bato ko travailler pendant 18 ans. Est-ce que bato wana ba ndimaka président Félix a travaillé dire yango to senga ba jeune l'air otangi ba classe kotala raté que on a travaillé dans société na travaillé place boye faut un esprit ya créativité au sali mo eloko na o moko boye eloko no sali wa yango ko sala ke oza la responsable bandeko ya moi sino le bazwa kotala yo quand même pe bazo respecter yo mais ce que ça jeune mo kotali ke naza eloko te oza toujours na esprit sani osimba machete ya on a senga ba jeune nyonso tozala ya kolamuka totika distraction. En tout cas maman merci vraiment nzambe apambo la chaîne je crois que bandeko nyonso o bola d'émission partout dans le monde entier bo s'abonner toujours na chaîne na biso o donc bandeko tout o boza na monde entier bo s'abonner na chaîne parce que chaîne oyo yango bandola na ba information nyonso ya RDC ba ko sabinote donc bolanda chaîne oyo ya biso parce que eza chaîne mo ezo ba vérité oyo population azomona
merci eza bino ndeko Fabrice meta ba Fabrice merci maman. Merci beaucoup en tout cas il y a ma caméra à tout moment quand on est message sur la chaîne de référence oui mais ça n'a toujours pas c'est moment information vraie l'information réelle donc l'information est nulle part ailleurs quand il y a biso podcast bana ya Congo central de Kasangula Yema bo se abonner na chaîne ya biso parce que à partir de la chaîne ya biso podcast ya biso ezaka te bo rezo information ya kin même ya bato baza na Congo central baza na Lubumbashi bana katanga da bato to katanga ambote la bino merci vraiment nzamba zamino maman nzamba pambola merci beaucoup ndeko Fabrice. OK merci beaucoup et en tout cas on est là qui défense paix à papa Fabrice tous appellent défense ndeko bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on est Shadrach Adebayor. Papa Shadrach Adebayor. Adebayor pour aller pour le moulaï Tony. Laïs. Ah bon. Tout le monde le pose trans paradis ah. Voyageur tondeni. Et biso tout ça ba jeune courageux ba tout ça la capona mata dibo ma mwanda. Kanyi moi client des alaka na moi suka 5000 moi 2000 moi ko vivre pour na boya ka moi kuluna des alaka. Pour tout le monde ba jeune mingi. Atongo souvent bakanga ba mama okale machette ba yango moni biso to sala ka mo awa mokopi na biso ya mbangu kanyuma client mo 5000 mo 2000 to sepela mingi na bakonzi ba soutenir ba jeune oyo baza courage po ebele to mona ba jeune vie ezobeba na bombe to mona vie ezobeba na kuluna okale ba mama ba tango moni tozalaka awa moi koluka kaka nde ezalaka mwana vivre moi lifanto moi nini nde ezalaka na suka biso toza bachaine tosalaka na nzela ya Congo central ata diboma mwanda tosalaka na paradis trans maintenant nde bosala mosala na bino par rapport yango nde banda kolekela liboso na leo nde tokumi na phénomène kidnapping bazokidnappe bato est ce que bapassager bazoya na bango kaka bavoyageur bazoya kaka to ndeni bazoya penda pas tellement lokwa nde bayaka bakomo banga na bango na lelo bakomo kanga batu kokata batu barin banini mais yango bakoma mwa kobanga surtout mingi pona voyage ya butu eza mwa risque pona o bautaka boma mwanda bakomaka tellement butu mwa eza mwa bien na bato bazokei na ntongo oyo mwa ntongo eza mwa bien mwa circulation ezali mpona bavoyage ya butu nde eza mwa mpasi mpona bato wana sikuna nyonso na nini yango koloba nde voyage ya butu ekomi mwa mpasi nini okoloba na gouvernement mboka na biso tosengaka mpa mokonzi ya mboka Faci Beton Siona ayeba na bato oyo azotravaille na bango atravaille na bacongolais lokola ye moko mokonzi mpona mingi nde eza mpona voyage ya butu eza mwa mpasi sécurité il faut ezala mwa bien eza mpe makasi tomonaka kaka balépoque babarage ezalaka na système ya kokanga lelo tokoma mona baroulage 17h kope esili bakie na bango yango ezocrée bamakambo mosusu mais so bazongisi makambo ezalaka à l'époque mwa barage ti na 19h 20h nde ezala mwa nde mosusu. Ok, merci beaucoup Ndeko Adebayor, merci beaucoup. Et wana tozo continue toujours na domaine toza nango. Ouais, quand de bouti koyo kabino moko et donc commentaire ming kutu ya rotia et ça nango te je pense que Ndeko en tout cas ba se défendre malamu bandeko ba pesi ba plot na bango ba pesi ba doléance na bango et puis ba lobby o eza posa ya motema na bango pour na bonne marche ya mboka na biso RDC. Merci beaucoup wana édition na biso comme vraiment na suka. En tout cas na ko remercier bino nyonso o bo tika makam na bino bozo ki li baku malamu ya ko pousser na devant poste télévision na bino pona ko landa édition na biso ya mokolo ya lelo. En tout cas na pesi mbote susu remerciement ebele et pas ya ba boss nanga et puis na bossanité à mama Laura Chou babi mama ya bane ebele. En tout cas na pesi ba mbote bisiko zali sans oublier et pas ya ba femme de compassion nyonso et na pesi bino ba mbote en tout cas lelo mabanga vraiment ezamingité na sepelation je sois Benji Caméra et lui kolobake to silisi na biso. En tout cas merci beaucoup na ba fidèles abonnés na biso. Bye bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi ikolo na
sekolekaba ute bandeli sito bengama balongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te